Ça là que peuple congolais bosse un objectif. Il y a loko il y a zoluka. Qui est le mamoko il y a Ibrahim. Botana image à bout de cela. Mesdames et messieurs, vous êtes en train de nous suivre de partout, à Kinshasa, Brazzaville, en Europe, aux États-Unis. Regardez ces images, s'il vous plaît. Et puis nous allons parler ensemble tout juste après. Regardez. Tout le monde est arrêté, enlevé, non identifié, incivique, Nakabamba Ao. Moi, je suis la liberté d'expression. Et ça, démocratique. Vous comprenez? République démocratique du Congo. Tout chanter la sombo au Congo. Si tout le monde est en moi, et bon, c'est un aboto. Et puis, bien armé, na balox. Covid-19 et Zouye Latinoto, tout ma caméra sous une autorité morale, il y a FCCT, il y a PPRD, il y a mon connu à Bengarachina Rambo. Est-ce que ça a rien d'attendre à bateau, tout bateau va s'improviser à Bamakamon? Ça, la image Oyo, et Zaline Neko, sans rival. À la Tinano, à la pasteur, à la t-shirt, il y a Fati. Et puis, image. Il y a Zaramtaï de Pes. Ouais. Pas besoin de comprendre. Et ça la fatigue, nous devons comprendre. Sortez la t-shirt ya fatigue. Mais élément où bah ça la mon collègue intérieurement, il y a papa na biso paix à son âme le défunt à Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Je me pose cette question à moi-même personnellement. Sur l'image où salamagi banda mukolo wana. Lelo kaba magam oyo comme ça là Ibrahim abimi Désiré abimi toujours mona na ba photo bango sous bazana et ça loko moko ezaki monter to ba ebaki ba cour pour ça et puis na zolo ba boy et ça pona ko salika image ya ndeko sénateur invité Let's go. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le roi de rois? Alléluia, Amen. Bandi, mina Yesu, Alléluia, Amen. Sabadino, Tokumisa, Yesu Masiya nanga. Alléluia, Amen. Azana bomo, Yesu azana bomo. Alléluia, Shamazana bomo. Ça fait très mal, ça alors, tourne le cœur. Pourquoi Ezoko
et ça là que peuple congolais bosse un objectif il y a eloko ya zoluka batu nous va comme fixer ce kabalo kisango moto ayiba kimbongo amonani et puis batant ezoleka ba mikolo tozola la tozola muka makambo ezoleka nango osenga ki element moko ya Ibrahim Bandeko botana image à bout de cela. Mesdames et messieurs, vous êtes en train de nous suivre de partout à Kinshasa, Brazzaville, en Europe, aux États-Unis. Regardez ces images, s'il vous plaît. Et puis nous allons parler ensemble tout juste après. Regardez-moi cette image. J'espère bien que vous avez toutes ces images dans vos portables, dans vos téléphones. Regardez ces images. La bande c'est là to bandela les sous. Voilà, Deluxe. Ndeko, au moins ma question tout na tunio. Ezaki pona image oyo. Tozana mboka nini oyo, Kongo mboka nini ya tsuka lobata. Oyo mboka nini oyo, oyo mboka nini oyo. Tomoni ndeko nenga zaki arrêté, alingaki ayi bozala enlevé na bandeko moko obaza non identifié, incivique na Kabamba awa. Mutu auti na émission auti kosala émission na ye mutu nyonso aza na droit ya koloba baposa na ye oyo babenga République démocratique du Congo mo wana mibale esangisaka bato oyo esenga mutu aza na liberté d'expression eza démocratique ozo comprendre République démocratique du Congo to changer la biso mboka na biso Congo to komosana comme surtout comme na démocratique parce que on n'est pas tous dans la libération, tous dans la liberté, ata binomo bomo ya image na bazo kanga moto na bato oyo il fallait attaquer la police mais bato oyo baza non identifié baza na tenir à la police baza na ba tenir oyo ya biso normal to lati boye mais avec des armes maman na ngai attaque tout monde à na faux à cause na vrai boyete oyo zamboka nini oyo nani ko Tiffany oyo zamboka ni makamoto zo monde si ko otomoni po eza na moi et bo ça na boto et puis batongo bien armé na balox ba uti wapi nani muta créer bango covid-19 ezuye lati nzoto to makamu mususu ndeko na ngai siko na ba te au film théâtre de chez nous to benga ni film tozo yeba Delix na habite kombo na ngoto benga weza film nazo yeba te bandeko amiki la poto ba tuka biso ba pesa biso comme film na comme cinéma wana tozo yeba te bino batu boye o eza moi bozo mo bandeko o tele image eza image ya moi batu baye en tenue civile bien armé na balox baye wa bozo mo na mbala na bokene na kinga kati nazo yeba te est-ce que batu o ba sa makambo est-ce que autorité morale ya FCCT ya PPRD ye moko ndi babenga ka sina ngambo est-ce que ça yem da tinda bato to bato ba s'improvise ka makambo na ndenge parce que soki yem da zo tinda bato makambo yo eza pas si bon na mais soki yete mutazo tinda bato o ete bato musu bazo sala makambo bazo lokela ke makambo parce que ça c'est l'humiliation boyo kozwa mutu bokeni na kinga kat ake ko luka nini ake ko sala nini excusez-moi na to ezaka banaliste o sala mais c'est sengali to lobi mutu na sengali to banon de luxe lorsque balungu na wana bakena ko zoena na wa bakena ni ba yo transfert avec parce que bato asumaki eza bandeko ba wewa ba bia audiete kino emobi na dinga ko na ba tete est-ce que bato ana ya o bakenda kine o ba ki ko lokota tant ba komna peking bakangi bango na so kamba nyana so oyo mboka ninyo bato na batiki bango baki wapi il va voir que biso bango bako kange pona nani batinda bino lelo justice na biso état de droit ezoko kanga ata muto dans la seconde ya bêtise kangio mais bato bako kange bibo mona te bato ben armé mais en tenue civile wana poza moi ba wewa bandeko na biso wewa na pesi ba mboto bazo na so travers le monde ba sungi ndeko Ibrahim Kabila ozo comprendre ba aider et bon soki bazala kité et bon soki zaki na butu obini ngengo se passer wana c'est la honte médiocrité de nos dirigeants dans Mboka na Bisoko. So na tuna non
Le tout le monde de Ibrahim Abimi a obéi à ma solo famille na bango mingi soto lanjwana a obéi à ma solo que ba se retrouver te na moni pe mususu to Rolande bimi pe awawa to la ndoka ni somi balé non c'est pas toi la naoni somi to ça analyse na bino na biso to so na bino donc ça fait mal maman ba na moko na biso et ça na bien te ko donc ça fait mal to la ndana oyo s'il vous plaît salutations à tous qui nous suivent papa mabele na makila na ye ekitaki na mboka oya bana mboka je salon wana na zwi ya ngote na za fosa wana na je salon Azul entendu par le président Yassika Babenge Félix Antoine Tshisekedi état de droit d'état de droit yemi be côté mi be ko yebi sa biso les revendications de plus ça les bandes pour celle est-ce que richesse ya papa d'Abilo héritage ya papa d'Abilo c'est important tout comme la terre pour ça comme la commune de Bataille tout yoka attaque prêtre catholique biso boyebi engagement na biso tobokolaka bana botike na posa ya koyeba mwana papa nyonso na boboya ete naza na posa na mwana papa nyonso azwa droit na ye toza ebele babomi biso trop si soki esimbi te tokende baniveau ase paye naza posa ya droit na ngai naza posa ya droit na ngai oyo eza Ibrahim oyo mosusu désiré papa aza mort depuis 2001 jusqu'à 2020 papa aza akomi 19 ans na mabele ata pamba na récupéré te bon nani azwa l'héritier ya biloko ya muse mbongo makambo nyonso ya muse eza nani oyo andimaki non ye nde chef ya famille nde azwaki pouvoir epo azwaki pouvoir alingi koyoka mwana muse soki abimi na mboka songolo alingi koyoka te ifaa yebisa bagarde publique aboma arais Joseph Kabila Kabange ezali mawa eza premier volume deuxième ekoya troisième ekoya voilà déco de luxe ngai naloba boye oyo ebimi je crois lelo ebimi lelo ngai naloba boye omoni nga aza journaliste animateur d'investigation naza journaliste idéologue analyste idéologue eza moto oyo azala au milieu du village soki tozomona mama mabe il faut toloba mama mabe soki tozomona mama malamu il faut toloba malamu parce que naloba eloko moko investir dans l'homme investir dans l'humain là c'est de luxe alors investir dans l'homme ou investir dans l'humain c'est vous allez parler de bien de la personne au marmoiseau au salama neti oyo ndeko Ibrahim bomonde tanti ko condamné neti ko loba awa na marmoiseau sami ndeko Ibrahim Kabila mais ndeko désiré ndenga ti ko landa to landi biso nyeso alobi azali na Brazzaville bakangaki bana wima mais image oyo tozo sala moni moto oyo azo sala image oyo ezali ndeko sans rival alati nano azara pasteur alati t-shirt ya Fati et puis image azara mutayi de pes ouais Mabeza ndako moko ezala Fati batne ko comprendre so tala lati t-shirt ya Fati mais élément oyo ba sala ngo mukolo ya enterrement ya papa na biso pe à son âme le défunt à Etienne Tshisekedi wa Mulumba so tali bi oketi na suka o mona bomona sima kuna eza mausolée ezali ozomona mausolée ezali ozomona mausolée ezali so kena ngoti na suka donc sozomona OK ozomona oui tala bandeko ozomona na sima kuna bozomona mausolée ya papa na biso Etienne Tshisekedi eza image ça mi lelo na lobité eza image o esala makala so OK nango omona batutu baza tout autour na baza na t-shirt ya nani ya papa na biso Etienne wa Mulumba Tshisekedi ozomona pe photo ya nani ya Ibrahim Kabila ozomona pe photo ya nani ya Désiré Kabila donc bana Kabila Désiré bazaki mukolo na matanga ngo mais na matanga oyo pe kaka ozomona papa na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba rais bazaki wana yo mona kete mukolo enterrement si je me trompe pas bazaki Fati non excusez-moi ezaki Fati ezaki président mboka mo Afrique na sasso ba président bazaki wana mais Fati azaki te msusu ezaki msusu pona sous perturbation ndé maramondo ezokende ozomona na car so tali mutuka oyo me marabibembe corbillard
oyo ememaki donc olingolo bake bana ya désiré bango nyonso bazalaki na matanga wana. Je me demande cette na matanga wana kaka émission je me pose cette question à moi-même personnellement. Soki image oyo esalamaki banda mokolo wana po ebima lelo oyo ka bamakambo oyo komosala Ibrahim abimi Désiré abimi tozomona na bafoto bango nyonso bazana eza loko moko ezaki monté to bayebaki bakour pour osala et puis nous azolo baboy eza pona kosalika image ya ndeko sénateur à vite. Dans quel sens? Dans quel sens? Parce que à cause de l'interview na moko mususu de l'autolobby to esika mususu mais yo ba okunda nkondo papa na biso le défunt Etienne Tshisekedi wa Mulumba osalise interview azokolo ba makambo wana akufi na lobité eza image moko ça datait déjà des années. Parce que mais pourquoi Bimika a la période? Ah, c'est sûr que les politiciens, tout le monde a bon, Moutounier soit dans les covines na sima. Azo personne morte, mais azo ko bon melo na sima. Yango na sikoyo, il faut monter moto azala ekenge na ndemo zo ko so na batu na ndemo zo ko promettre batu. Pour te dire quoi, moto azali azo zo ba problème nyonso, moto azali o ba tcheye comme ça zo ko kufa eza biso petit peuple. Dans le scénario, on faisait petit peuple. Et ça petit peuple, maman. Comment? Tout ça marche pas, tout est stoppé. Nzala mokate to lire al société courant problème et comme le wali pa mateka et ko yandenge kei et ko yandenge lingi et ko zonga ndenge lingi pour ba pesi biso ofele to nini. Mai na ba quartier muso e bimarte ça fait déjà des années. Peuple comme na zo ko kufa zo ko se lelo to ke beto zonga. Est-ce que lelo pendant na Congo na biso to ça na besoin to ba au moins na tel attaque moi na tel ça na ma beto zo ko réclamer ba na bino. Mais banda kala wana bozalaki wa tango so bazo ko boma batu ba sala batu bon lelo fati aye état de droit ils ont exigé ba makambo nyoso eganga na voie likolo mais to luka wana ndenge bien to luka wana ba intox ba acharnement te yo mo zo mona muto sa so intervalatif photo ya fati bazo linga ba ko isela fati be na muto na ye ke wana batu na ye ba envoyer na ye. Donc ceux qui to lingo pa ceux qui to moni bana ya musée pembeni ya IDPS, donc c'est que Makamone surtout il salemi ma scénario ils ont IDPS. Scénario ça na mutu moko azo manipuler Congo lelo et puis mutu na communauté azo la dévoiler. Azo ko sara na bango. Congo la za maele. O moni mboka na biso, moni mboka na so Congo ba yiki biso ba Congolais, biso ba Kinois, to lo ba trop, to kanga ka trop. Mais si ko fati so remarquer miko azo lo baté. Azu même idéologie on va qui mazo tala mais ko lo ba mbala moko oyo zo mtu nyonso et ko paralyser nyonso moko mobimba ko. Problème na biso ça na besoin que to na besoin ba Congolais ba imboka ba se retrouver. To lembi to ko ba commander ya ko singa par-ci par-là mutu muso ko za na mutema problème à Congo, problème à Congo mutema maote atolio ozo ba Félix problème à Congo eza nini? Est-ce que problème à Congo ezali parce que na comme on a comme si ba bosani dès na ba qui tantôt objectif problème à Congo ezali nini? Oui, bana musée bazali na famille bazali bano ya papa na bango zaki mokonja mboka aleki ndenge ka bango bazolela ezape na bana mope ba olela mais bango ba olela ke bana posa ba droit na bango mwana mopa fanda na kisenzo na posa droit na okelela wapi so Congo ba no katela ka bana ya dans ce mwana ya bibi ba kateli donc mwana ya okuna fanda na kisenzo ya bandaka konyoka mabetela ka bana ya maboko siko ba avocat na ba zuzi ya mboka na biso faut ba mona ba makambo yo ki passe pour nini parce que chaque mois chaque semaine aux gens orphelinat aux hommes on a battu des souffrir oui aux hommes on a battu na quel orphelinat Félix na katioté na quel dernièrement orphelinat ba tsanga ke bana balala libanda bana na suko fuba ke no réclamer pour papa la bango azala na gouvernement te pour papa na vana na kisenso hein a rotika la ne ko sala kuna te donc ils ont déjà na clique à batu moko boye ba famille moko ba ponana donc bango ba yo réclamer ba droit na bango éternité en éternité or Congo azana makambo ko sala président Fati azana makambo il faut ça la rempli pour na peuple congolais batu bazo kufa na nzala okoki ko imaginer te lelo na biso to uti matanga ala zaki wana na biso na mort de komoko mobala yibi et puis motema mabe komi na bato imaginer te ayibi téléphone ba beti mutuana na morgue pena kufaka ba kotise morgue logo les akana ba kotika na morgue makilezo sopana na image na koketa ko kotala te mais au moins chaque jour na télévision bazo memela biso kaka ba masolo ya ba million ba masolo na ba masolo mikolo ya na biso mikolo fona se pendre pour na mama ba million ngai pena to yuka ngokala ba million et puis ba million be ma solo eza ba vanité mais ba muso bazo souffrir
Nzambe na lola longola Congolais na otage oyo. Alongola bango na nini na vérité. Le état de droit est un grand signal avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils ont signalé le moko, ils ont informé VDT, ils ont la misque dans les organisations. Ils ont été employés, ils ont respecté les employés. On a un problème. La couleur télévision, je fais 12 ans là-bas. À cause de ma motivation. Maintenant, je suis content, je suis pas trop dans la comédie. Oh non, tu gagnes trop ici sur couleur télévision. On va partir à la justice. Regarde comment tu t'habilles bien. Tu voyages partout. Je te vis avec Kofi, avec Moïse, avec Kiki. Boss n'a comme Inaï. Oh, tu as un peu de cabana. Personne de compte et comme problème. Bâton, il se voit. Mais tant que tu as peut-être baligné ma boulot. Azaki, pauvre, à Kosanate. Déjà, couleur télévision. Le loi est musclé. A commis un vantarisme na yo na banini car des listes ma tchemo Congo 10 personnes à Siba to ngona za ketona puissance tala yo Yves Bola fona za na centenaire zo futa bona les Nazariens ta betina ma ndeve zo bota tina bambo mazolo po azolia bien mais ça ba mususu ba liesa ka batu bien te to komba ke maneko senga na ba façon est-ce que Delix ça fait très mal Delix pardon tikana totuna na wana mukebo na tungisa Mille Mukendo, so many other material acheter version génétique. Na wapi, il quitte mon sang. Bon, il dit attends moi transfert. So na vandi bo def mandila benga Delix. Je sais que tu es en train de Delix, na son na mère, yo kana so. Na son na mère savon de Dieu. Amana mandila ça attends moi transfert. Delix, comme ça la salaire est net. Est-ce qu'on dit maquet? Est-ce qu'on dit maquet quand moi comme je suis là. Je fais 6 mois je ne travaille pas. Vous avez pas commis journaliste indépendant. Quand vous avez sollicité, j'ai fait 6 mois, je ne travaille pas. Je vis comment? Par la grâce de Dieu. Si on a comme la France, ils ont dit, l'employeur n'a pas besoin de reconnaître l'employeur. Il y a un état de droit. Je viens de gagner à l'inspection du travail. Donc, ils sont au tribunal, c'est ça. Donc, si vous avez qui n'est que Moussalo et Baginote, Batifani, Mokwate, la réserve de l'éternité, de votre consultaranga, pasteur Barinestine, Momate, mais n'habite Vinanga, ou il nous a dit, n'a pas tamité, madame, donc ça. Excusez-moi, quand on a Congolais va souffrir. Est-ce que ma solo ne soit pas so pas battre au canapé nevé ya Manamboka Vitel Caméré Massaro Bautiko Kangaé. Est-ce que ba événement ne soit pas bimisi la biso ba komisango tina suka. Mais il faut komisango tina ti, il faut komisango tina suka. Est-ce que mais on ne kona biso masa na biso Daniel Massaro. Papa okima kinyenye. Ba biloko mususu ya mwana okima kinyenye. Tala ni ba tuko mbita o. Donc le bito ba na dia procès na. Donc cela veut dire il reconnaît quelque chose que Azali Makamo parce que yo soko ibo za l'autre oh qui manen ba mbiti azao Fatia zo sala Makamo en silence pardon les nisnyaki o na biso tikala tu na yo na Fati na yo mabosa na Congo mais yo bongisa Congo na ndenge moko mais bo benga bato za pemeli mais Delix Antonio pourquoi peuple congolais comme fanatique ya bato nyo surtout ba bimisa mutu ni sika oyo aluka comment faire sortir mboka na ye na kati na ba situation oyo azana botane batenisi mazaro voilà le roi sera bakanja tala image mais bato babetela ki maboko so tel ba photo monsieur za bato ba mema bakanja ta na ku dazu shikotite na ku dazu kutu biza bakanja tande ya bimi le roi bakanja mutano to ba million azuna mbongo na tenisi ngula imona mwana eh mazaro yope o ibina lokoso bondeko tande ko no Delix nga zo souffrir na zo kemba bozo ta $5 au mikolo mais yo tale bela diatela ka ba 100 €. Biloko nyo se fait si la madame na olia ba kiti na ba mesa atanya ukondoko na mona yo na chayo na mwamba na minito na kata bena katikata saka fufu. Oui, allô est-ce que tu bonjour Boni et l'autre côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros donc dès que ça on a galère na niveau 0 tout ça là boy ngai naza na mbongo vraiment mingi te mais nazo tchela bino mo mukio naza nango na agence moko boy Nazareta c'est du sérieux. Oh maman comment des bongo donc yo pesa au futi mbongo kuna partir à poto biso to ya to jubiloko na bengi ya Scotty agence moi ifungami comme nango Nazareta na kufie agence lisusu ndeke sanso mulongo kuna
Pour nous, c'est là sous On a des mambo moulongo te. Yé si a foutu mbongo kuna partir à poto. Biso tozo ke ko récupérer biloko au lit. Ah, tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko ke récupérer biloko au lit d'agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman. Deki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Poli kamba boye. Na monte na ne salamate. Maman, yebisa ngai. Papa si mbongo kuna biso to récupérer biloko au lit awa. Ya solo boutique Nazareta. Ezali boutique ou ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Nakali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme la boîte bandeko on bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, ndeko na poto ko sunga yo a ozuka biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, Toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous allez monter. Déjà, vous avez un 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareta. Nous allons la Congo ici. Julia, nous allons kangisa kia foufou. Eh, ya modé, yo bandika na foufou. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingong. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça qui dit sérieux. Il y a tout des biloko du suivant. C'est un biloko bakanja. Costume ça. Hein? T'as un biloko bakanja. Et ça dossier sans suite. Yango makamoto zo boya. Bato bakandaki balandaki Ibrahim Kabila. Batiki bango bazong bakiwa. Muso après mission banga ba olanda nga banini. Ya na tuni on encore mikolo ba kaso ba zuyo la mamba fois petit physique ba covid ba lokelo wa chéri mo fois pesa yo. Net papa la so pesa ke na ni chimbola. Ngana bité so ba pesa ka Mathias to mujinga so li soraya. Et bon so ba pesi ngelo ka bon. Boko mone tolo mo ya mobali ya solo. Apuna limo na la ke na lolo. Mais Delix, si vraiment, pardon, Fatikayo, Delix, non, pourquoi le peuple congolais a commis fanatique? Même à taille, on va dire non, et comme il est au mot automatique, au cas où tout aller bien, il faut comme un fanatisme, non, moi je suis. Laisse-moi te dire, moi je suis la chose de Dieu, moi je suis un homme de Dieu, comme tu me vois là, moi je suis chrétien. Il y a un commentaire à chaque temps dans WhatsApp. Je dois dire que la vérité, au moins temps tu vas vivre dans scène à moi la moquée, mais éternité, eza infini. C'est pour ça que je bénis la seconde de l'éternel grâce à Ernestine Momba pour son album Grâce Infinie. Maman, nous sommes en train de souffrir. Maman, nous sommes en train de souffrir. 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 On a bien des arabes à flatter. Et on a bien des tribalisme, on a mboka, on lui ose école, on se fait et puis quand on a mboka, on est quand même mayo. Là, tu connais le mot. Est-ce que, naturellement, pardon, Denise, est-ce que Congo est bima na stratégie oyo bazoli biso yaba événement na événement tozo la la té to éviter lobby ya nani ko bima est-ce que Congo ko réussir ko zonga na mokonga to bake biso tozo bunda peuple azo bunda azo réclamer banzal est-ce que to peuple a ko kasi ko zongi sali konga na yewana to continuer kana ba mouvement. Très bonne question. Pas pour continuer. Et puis ceux qui to bimanango na lolenge ni par la prière. Ba église fait zonga, ba tika ba distraction ba Covid-19, ba coronavirus. Bon l'épée tout aussi de ba mbona bino par la prière. Et je recommande à tout le monde qui sont en train de nous suivre au travers de cet entretien, au travers de cette grande chaîne de la nation.
le Nazarien, scène y a tout. Et puis acheter version sur la TV. La prière qui va englober tout. Maman, yeba ma kamunio surtout ça la scène à moya mokili oyo. Assassinat, criminalité, égoïsme, impunité. Kolo mokili azali. Est-ce que l'émission nous a suivi? Nous commençons bien ça ngana là cette émission pour nous répondre ma kambia Moïse Mbia la réserve de l'Éternel. Et reste mangata na bimaka. Na samba nzamba tala vie nanga bani parce que moi eloko nanga nazana muke eza pan na ko taka mikolo ba taxi mais mon kolata nazo bima nazo na wewa nzoka na wewa na trois personnes bazola nanga bambria muta wewa na mama omonika na pasi robot tellement na triomphal oya osonisa muta robot osonisa nini montant nanga osonisa muta ya montant nanga yo zo kende bozo kotani e pourtant ça na eloko moti petite na bangi sommation na bon tant zo banga sommation mwinda kutu ya nini ya vert belagité ezaka na rouge o petite na banga akende ka bo mwinda na be nini ya ebeli nzele fonga mama oya muta muta cha na bo kaka liboso ile kate tu ajibele ya mi balela di tu ajibele ni muta kuvi mama to bima sense of nazonga na ndako na pa nanga na banda na komisa nzambe puis na benga na téléphone émission to ça qui a impact na pression ezalaki elaninga tina nzela bato wana baza misu na ba télévision na ba téléphone na ba audio donc baza landela biso partout pour te dire quoi et loko oyo sala congolais a changé azana na conscience na yemo personnellement parce que mboka na biso sans connaissance sans conscience personnelle, rien ne changera. Et puis, surtout que Namami Balé, oh, et que ça, que Mboka Nabiso changé, et ça, tout ça, la vérité, na minoko Nabiso, tout ça, na lokutate. Ce que nous devons salir ma baie au lobby, au salir ma baie. Ce que nous devons salir ma lame, au encourager, au salir ma lame pour acquérir mon anzela bien. Mais tant que nous avons fina batou, tout on a koloba nengen, tout on a koloba vérité nengen. Net bana poto la plupart est belle parce que la biso balingara ba kosa bang. Ce qu'on sait, bon, mon monta bien. Mais monta c'est une vérité. Moi, quoi on dit mais exactement. On a ça dans d'autres autres amis qui la poto. Bon, dimni mon damba kayo. Bon, ça fait moi tant na mabo anza parce que binon dem bozo diriger biso na Congo. Parce que les gens congolais azana opposé à danger. Parce que na mboka so opposé à bazate. Ba opposé à danger ça va ndona so azana occident. Bande ko na biso bazana ba Paris na ba Belgique ba la États-Unis ba monde bazo bondi na biso. C'est bien acharnement là bango oh ezali positive pardon de yango ndenge zo songa biso ba konda biso to ba monte so ta ngona biso to yamba ngo to ta zo pesa ba kondi au moins ba kondi ba zo ba s'il vous plaît ba zo ba kilibit na ndenge on s'en te Delixa donc c'est un peu ça donc dosé nano please to monaki na tamo ko ndongo tanga ndenge na diaspora ba kanga ki musique ba kanga ba kambala bezo me ma distraction ba dingi peuple la fongola misu makamwa tezo ma distraction ba pasteur ba roté à tout ça télévision ba zola que malonga tezo ma distraction to ye ba lobby éveil patriotique alors na kati éveil patriotique voilà et loko nini ba meme peuple ba meme surtout d'abord pouvoir fati so bazali o la mugate élection ngesa matin na mboka na toutes ces questions kasi yo banditi ta ko petit pas aux réponse na ma pour question na lobby donc ça quand on a récupéré on a tchanga auto bon ça va ba memi éveil patriotique peuple à la muka mais selon l'analyse c'est comme si peuple là la caca parce que peuple à la mukinde na ba solo ya bato mais c'est comme si peuple à la mukina makambo il faut la mukilate ba la musi peuple mais na makambo il fallait pas la muka. Donc peuple congolais c'est comme si à la muki na makambo etali ba vie privée ya bato mais na makambo etali mbokati na makambo etali penza yé mon côté. Que pensez-vous? Na vous répondre. OK. Na on senga nzambe a béni bande wazami ki la poto parce que par pour na bango to za obiso to zali parce que mon biso pauvreté ndenge liga mingi et kubote biso complexe mode d'infériorité biso tout ba congolais to za na mais bandeko baza na occidentaux ndenge bazaki éveillé yango éveil patriotique on ba koto na kati na biso ba biso ba Delixa loso to ko na monopole ko loba po bandeko ba encourager biso
il faut ça là, il faut dire la vérité. Tout le monde a la réalité. Tout le monde a besoin de la mboka biso koto. Tout le monde a besoin. Yango biso beto na tsango ndoto na mboka na biso Congo awo. Yango na teko lobelo moko sans connaissance, conscience en soi, vérité sur les athées. Et là que tambo na mboka na biso ezate. Mais tout le monde a bande de la diaspora ne nous autant avant. Ceux qui baso bimisa belema parce que bazala toujours en avance il y a information actualité que biso. Mais tant ba bimisa rabilo ko senti que ba bimisa pina makambo ya éveil. Bazo kundo la peno moi que eloko bazu yango wapi. Ba bimisi. Mais biso a ozo mona ka bazo bimisa. Eh o ebité. Na ko banga même comme so ba bimisa la biso tata ona mama oyo. Ya nantanga combien d'élix alo. Yanga ba omona makambo. Itena bid. Ah, c'est exemple là. Na bi exemple. Ba ko bimisa absolument mususu. Mutazolia fufu Nicolas. Déjà la quelle ma bébé n'a pas la quelle na la télé bena mutuma. Félix, est-ce que na vous poser question? OK, maman kene na ngo ke mulaito nazo ki maba idezo ki mana kanda talaka. Hein? Question à Tunisie. Tani ngotondi si bate belé avant. Pour moi makambo. Voilà, Delix, na tuni pourquoi biso awa mutozana kin tozo zo makambo vraiment oza très importante mais plutôt ba oza ba banalité. Yangonde ceux qui peuple azu yango azotiango likolo plutôt que oza ba base. Yana lobi beza likambo éducation. Yango ba tout faut batanga ba ntik. So ozo éducation na ndako te faut en ntik. So ozo na ntik te faut en église. Omoni ndako ntik église ezana formation ya saranate. Ils ont des camps d'éducation pour moto aïe bozala épanoui, pour moto aïe bozala éveillé, pour moto aïe bozala avéré. Net ngabo journaliste animateur place au tianga na état audiovisuel na na vitesse mususu. Ils ont la vitesse mususu net ngana beta na masolo batete na tonga na batete. Pour te répondre à votre question, ils ont des camps d'éducation. Maman, ils ont une éducation au saranaté. Oui bah star est belle baza combien? Oh baza une éducation na autre. Oh même pas pour raisonner. Sauf que que nango mamoudé éducation raisonnante et attaquer ande beaucoup mara ba chanson de beaucoup mara titre tala ba thème na tanengo place à voir na yo na ko mi soto posa awo tala nengo komata na to avant to kota émission na to mona comme mo table sainte j'ai admiré j'ai apprécié ce nom là kende na ba chaîne na ba télévision ba Congo o ka Kinshasa makambo yo ka titre lo ba bete likofu qui ne bouger mais yo ya table sainte ozo mona eza niveau intellectualisme mo ezali OK bo ko ta Congo lokito ya nini maman hein mais oui vous sentez haute dimension preuve de maturité on va dire bo masolo moka to sukisiawa to sukisiawa excusez moi natanga ba comme na mesa exemple to sukisiawa ba kombo ezana ba chaîne ya TVP ya médias sociaux Delix net na médias sociaux o ma jeune moko abundaka longa retuma yo ka tite émission ah loko so beta mutu likovi mo poso ta moni yo ka bo nini asapi malamoko metango kotaka masolo ya mboka Delix to sukisiawa to bayi mboka to la moka nini oyoyo bakoki kopesa peuple congolais pour la musaye eloko bakopesa atelema abundela mboka na eloko bakoki kopesa congolais tout d'abord atelema bunda eloko na ye liberté d'expression sans intimidation ko intimider te na bina loba boy na bina sabu non na sebana miki la poto ba pesa mona éducation nini il faut ça la éveiller soko lingé loko bata poto wala na ngai bato ba kena miki ba yebi soko lingé loko to non ai petit na zuna ngata malo ah baba ça ce sont des trucs que on s'arrange makamno ya yo moko pas lingé nete mais so lingé hôtel mai moi qui pour te dire que il faut bâtir que le peuple congolais liberté d'expression mais sans intimidation et puis deuxième des choses si on a des azana mobunga bundela ponaye à tellement si on a mutuno asali erreur to ko zateka ba faute erreur moko o ezala exposer ezala étaler non merci pardon to kutana biso tout dans ba certaines faiblesses dans ba certains complexes d'infériorité mais si on a muninga azoko bunga ozongi sebenata aba lobara je suis té aba komara boye aba komara il paraîtrait au bon c'est un mot en français naï au lieu de benga ya ko finga maman naison comme biso ba journaliste manga pardon Delix to komi na suka bazo sala nga déjà na peso exemple moko bazo sala nga déjà signe s'il vous plaît to komi ko kita je n'ai invité mot de la fin naï restez toujours connectés branchés dans cette chaîne le Nazarien avec
la très distinguée Tiffany Moka parce qu'elle fait très bien son travail. Elle est toujours au milieu du village. Pour comprendre cette émission, c'est moi les à côté, les à Katia, Betty, pour trouver solution ensemble. Donc, restez connectés, abonnez-vous dans cette chaîne HD version originale qui est notre nouvelle chaîne, pourquoi pas les Nazariens. Et puis, c'est le cas Tiffany Tina Lola. Merci. Parce que nous avons eu Tina Lola, bisous tout au côté Lola, donc tout au côté Lola, on va se les comme là monter. Oh, moi, Maloba est blessé, tu es dérangé, maman Limbisa, et ça Maloba pour toujours la restauration Kimia, la bandit Rose Angalola, au contre d'Ingate, Evanjo. Erickson, t'es évangéliste, parce que évangéliste, bazarmi tout l'écoloto, évangéliste Eric, bah évangéliste, bah pasta, bah que la musique à tout, t'as besoin bah pasta, là évangéliste, mais évangéliste, pasteur Eric. Merci. Merci, nous sommes arrivés. On a exactement des trois personnes à la fin. On s'est évité, maman. Non, parce que ça a on va y connaître capté. Ah, aussi les gars. T'es comme la souki de. Je n'ai pas attendu des trois personnes. Ça va de. Papa Nabiso Arma Mayangi. Salutations de marque à vous. Mon thème, maman Nabiso, Iguette Moussa. Pourquoi pas Monique Moukendi, maman Béana Montréal. Merci Delix Tokomi Nasuka ya mission. On appelle ce numéro. Alain. Oh là là. Rapidement s'il vous plaît. Plus de 50. On appelle ça raté. L'homme banali. Banana banana TV 21 ans. Mbali boss on appelle ça numéro dans la TV. Ben on a pas sur la bien. Miroir. Dans ce temps, s'il vous plaît, ça va 080 81 plus 243 9 97 847 181. Merci, nous sommes arrivés à la fin de cette émission de luxe. Merci. 847 181 à la fin. Oui, merci Namandeko, nous sommes à l'Andibiso. Vraiment, tourner réflexion à Busso sur ça parce que c'est comme si chaque jour actualité zobima et puis zo distraire vraiment ma casse vraiment to zonga na essentiel et puis na éthique na Busso na base pour que to sauver mboka na Busso pour que to sauver pe lobby ya mboka na Busso pa mater le Congo. Le directeur Olivier Colman c'est son anniversaire. Le Congo appartient à tout le Congolais. Oui, n'a pas de joyeux anniversaire, Naye, Olivier, place aux alliés. Et c'est comme là. Voilà, merci. Le Congo appartient à tous les Congolais. Donc, il y a des alliés, vraiment, bisous sur tout ça l'effort. Même bisous à ta média, vraiment, il faut tout ça l'effort pour que auto comme on a l'élo et continuer de pambater. Ce qui est au Kobaka Aboye, c'est que toi, 18 ans moko lisusu koleka ekotika la ka boye kozala na ka pona kolela tokozala na ka pona ko mitungisama tokobimisa ba actualité ko apporter rien et puis comment ko tourner ka boye. Avec Dieu nous ferons des exploits. Basala nzambe to sambela bana nzambe to sambela bayo pia maele botia maele en place pour que Congo et Lunga. Merci Alain Kiakala, Yves Bolofa, Nekab, Maman Betty Kokele, Maman Fora, tout le monde, Balandi Bisso, Nathalie Moussibou, Maman Générale, le Sakona, Maman Neta, que le Seigneur bénisse. Cashmani, ciao lao, chikicha, chikicha, cha cha. Salutations. Le basata nazana ba problème. Oh asimbi kisi. Asimbi kisi. Eli kambwa kisi te yo peke ndo luka kisi na osala nini? Oh simba. Let's go.